info lingala journal pour la peuple mbote na bino nyonso to fungoli pour na otasa bino ndenge 6e conférence mondiale de présidents de parlement et fungwamaki mardi 29 juillet na office ya ba Nations Unies kuna na Genève et pas yoapi président ya Assemblée nationale professeur Vital Kamerhe nde azo ko représenter RDC na tête ya délégation moko monene ya ba député pe ba sénateur héritier mapinde mapesi bino ba détail. 6e conférence mondiale, il y a président, il y a parlement. Et Fungwamaki mardi 29 juillet, na office des Nations Unies à Genève, organisé na Union interparlementaire UIP na Mokuse, na collaboration na ONI, Bosimba Peboye Bake, Bokutani Oyo, ya quinquennal, et Zali Kosangis ba président ba chambre parlementaire et ba pays membre des Nations Unies. Autour il y a thème le monde dans la tourmente, coopération parlementaire et multilatéralisme en faveur de la paix et la justice et de la prospérité pour tous. Bosimba keba débat et belé ezalaki na table ronde. Yango ezali prévu pour na misala oyo. Ezali bongo session inaugurale. Yango ezalaki marqué na ba intervention ya ndenge na ndenge. Mosusu ya Tulia Axon, président ya Union interparlementaire. Ya Martin Shingong, secrétaire général ya UIP, représentant ya secrétaire général ya ONI, Eyal Courteil, Pelisusu, président du Parlement Ebele, Pébater américain Michael Douglas, invité d'honneur à la conférence Oyo. République démocratique du Congo, Ezali représenté na Milulu Oyo, et pas ya président de l'Assemblée nationale, professeur Vital Kamerhe, Oyo azali accompagné na délégation makasi composée na ba députés nationaux, ba sénateur pe ba président Moussousou, ba prononcer ki ba discours na journée inaugurale. Boye Vital Kamerhe yango ezelami mercredi 30 juillet tangu ya deuxième journée ya misala lokola na 50e session ya assemblée parlementaire ya francophonie oyo euti kosalema kalate na Paris. Enjeu majeur pour la RDC, ezali que conférence ya Genève oyo etikali na promotion ya processus ya paix en cours. Mingi penza accord oyo euti kozala signé entre RDC na Rwanda na Washington le 20 juillet outi koleka. Objectif ezali ya koza soutien pe accompagnement ya ba parlement ya ba pays membres ya ONU pour na entremise ya union interparlementaire pour na ko garantir mise en œuvre effective ya accord oyo pe respect ya ba engagement oyo ezwamaki. Tribune ya haut niveau et ko permettre na RDC à dénoncer ba violation massive ya ba droits humains oyo ezali ko salema na territoire na ye pe ko rappeler principe fondamental ya charte des Nations Unies mingi penza na oyo etali respect ya intégrité territoriale ya bamboka. Numéro 1 ya chambre basse ya parlement a consacré première journée oyo na kosalaka lobbying auprès ya bandeko na ye mingi ba homologue na ye oyo bazali pe bacteur américain Michael Douglas pe moko ya ba grande voix ya plaidoyer humanitaire na mokili pe ko rappeler génocide oyo bazali kobosa na yango na République démocratique du Congo. Bosimba ke conférence oyo ezalaki organisé pour na mbala ya liboso na veille ya sommet millénaire ya ba Nations Unies na 2000 yango ezali kosalema après 5 ans pe ezali forum moko kaka ezali ko favoriser ba échange ya haut niveau entre ba dirigeants parlementaires ya mokili mobimba yango au cours ya 2 dernières décennies oyo et contribuaki pour na ko renforcer dimension parlementaire pe gouvernance mondiale pe ko participer na réduction ya déficit démocratique na ba affaires internationales. Moko munene salemaki mardi 29 juillet na Bokambemi ya Yannick Isasi président ya comité de suivi de paye CSP na Mokuse et pas yoapi ba annoncé que ba banque commerciale nyonso bazui déjà ba mbongo pour ba futa pour na ko futa ba fonctionnaire yango et ko démarrer déjà mercredi 30 juillet héritier mapine mi apesi mino ba détail. Paye ya ba agent pe ba fonctionnaire ya l'état ba banque nyonso bazali déjà approvisionné na ba salaire nyonso ezali disponible pe ekobanda à partir ya mercredi déjà. Bosimba pe boye bakena réunion moko ya importance makasi oyo ezalaki dirigé mardi 29 juillet 2025 et pa ya Yannick Isasi président AI ya comité ya suivi ya paye CSP na Mokuse. Gouvernement ya République démocratique du Congo na nzela ya ministère ya finance ba annoncer que ba banque commerciale nyonso bazalaki déjà approvisionné na ba fonds nécessaires pour na kobanda
paye ya agent pe ba fonctionnaire nyonso ya l'État à partir ya mercredi 30 juillet 2025 na ndenge d'instruction ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et répercuté et paye ya ba autorité pe supervision mingi penza vice-premier ministre pe ministre en charge ya fonction publique, ministre d'État en charge ya budget, ministre ya finance, CSTP azali komi kotisa makasi pour na finaliser déjà ba opération ya paye oyo ya mois de juillet au plus tard le 2 août ezali koya bosimba kelelo mise ya disposition ya ba fonds nyonso et bandaki pe ba instruction nyonso et pesamaki na ba différents services oyo bazali ko préparer ba listing bango na ngambu na bango ba ko transmettre yango na ba banque pour que ezala appuyer na accélérateur moko de sorte que ba instruction nyonso oyo et pesami et pa ba autorité pour na supervision et yeba na kozala exécuter ndenge président AI atalisi bakonzi ya mboka oyo bakambala biso bapesaki biso mitindo tolandela makambo oyo etali kofuta basali ya l'État na vraiment na lombangu mingi mpona koevite ke bato bazwaka mbongo na retard yango lelo tokutanaki mpona totala nanu makambo yango elekanaki ndenge nini mpona sanza oyo eleki mais surtout mpona sanza oyo toza nango oyo mpona kosala makambo oyo esengeli pour éviter que retard, disons fait, et s'est prolongé. Donc les lots, ils allaient qui vraiment la meeting de yaba kundio ba kambarabiso, kotala comment est-ce que processus est cause à la accélérer pour que très rapidement basali à l'état surtout bazo c'est la lifuta na bango basi la kozwa yango na lombango penza. Mais à part wana to sola ki pe makamusu so etali ba kokoso oyo za ko entourer makambo etali kofuta basali ya l'État kala mingi te tozaki na mokanda moko oyo tovalidaki oyo tobengi plan d'action et toinsistaki pour que na cadre ya plan d'action wana to banda kosala misala moko oyo ekopermettre que kofuta basali ya l'État esalema na ndenge en fait elongo bani Nangambo mosusu bosimba ke kaka na réunion oyo comité ya suivi ya paye pe ba différents services publics nyonso oyo bazali impliqué na chaîne ya paye pe ba différentes banques commerciales nyonso ba évaluer ki ba opération ya paye ya mois de juin 2025 pe etalisi ke ba opération oyo elekaki na ndenge ya malamu na souci à quoi apporter efficacité na déroulement ya ba opération oyo ba différentes parties prenantes bango nyonso ba examinaki na ndenge ya malamu ba ekei nyonso oyo ezalaki constaté na processus na tina wana bango nyonso ba yokani na mise en œuvre ya plan d'action oyo euti kozala récemment validé Angers, ya makambo nyonso na nzela ya outil ya pilotage, ya action nyonso, ya comité ya suivi ya paye, ba correction nécessaire et sengeli ezala apporter na processus oyo pour na koluka ndenge nini ko optimiser davantage prise en charge ya paye ya ba agent public. Secrétaire exécutif provincial ya Union Congolaise ville ya Kinshasa, Brèche Engali Obama azokoko basekokoba ko implanter iko bisika nyonso surtout na système na ya mardi malongi bolanda résumé elongona héritier mapine mpe Fabrice Lundombi. Lelo okoleka parcelle mokote sans comment na drapeau ya parti politique babengi Union Congolaise. Ikona mokuse parti cher ya président national le professeur Dr Daniel Mukoko Samba. Grâce na mosala kitoko pe ya malamu oyo secrétaire exécutif provincial ya Ukoville ya Kinshasa Brèche Engali Firi Obama le lion de la ville azali kosala. Bosimba pe boyebake likambo etali mardi malongi ezali kokoba awa na résidence na ye na lemba salongo epai wapi Brèche Engali Firi Obama azali kosangisa ba base na ye pona ko betela bango masolo etali Union Congolaise alobi mwana nyonso ya Union Congolaise esengeli kosomba carte na yo pona kotalisa ke ozali mwana ya UCO esengeli ozala en ordre na likambo etali carte évangile ya UCO ezali kote ya chaque mardi ndenge bango moko bazali kobenga yango mardi malongi ezali likambo ya lisekite ezali penza
pona kovandisa idéologie ya iko bisika nyonso bana ya iko bazwami likambo etali carte ezali koteyama chaque mardi na cadre ya mardi malongi epai ya ye moko secrétaire exécutif provincial ya iko Brej Engali Firi Obama nyonso wana ezali kotalisa efficacité ya iko lelo na ville ya Kinshasa bazali kobenga ye le gouverneur de la ville Brej Engali Firi Obama azali kosala mosala kitoko pe ya minene na tina wana abengami le fils aîné ya professeur Dr Daniel Mukoko Samba awa na ville ya Kinshasa okoleka esika moko te sans komona iko idéologie oyo ezali kosepelisa ba base na ndenge ya kosakana te. Bosimba pe boyeba ke secrétaire exécutif provincial ya iko ville ya Kinshasa Brej Engali Firi Obama le lion de la ville azali ko frapper fort akosuka kaka na base ya salongo te mikolo ezali koya to na mois d'août bakokende pe na bakomini mosusu ya ville ya Kinshasa toujours na cadre ya kote ya évangile na likambo etali kosomba carte pona bana nyonso ya iko mardi malongi eko continuer na bakomini nyonso ya ville ya Kinshasa pambate le lion de la ville asiliki mabe alobi ba drapeau ya iko esengeli epepa bisika nyonso donc pona kosunga parti esengeli mwana nyonso ya iko azala en ordre na likambo etali carte na ye mardi malongi idéologie oyo ezali kokoba se kokoba grâce na ba effort ya infatigable Brej Engali Firi Obama activité oyo ezali kaka ya mois de juillet kasi atondisaki bato na ndenge ya kosakana te na mois d'août ndenge tozali kokota bakomini mosusu boze la délégation à l'élion de la ville Brej Engali Firi Obama le gouverneur le premier fils ya professeur Dr Daniel Mukoko Samba awa na ville ya Kinshasa okomona iko bisika nyonso bendele ezali kopepa se kopepa. Accident moko très grave et salemaki mardi 29 juillet na province ya Congo central kuna na Mbanza-Ngungu epai wapi bato ebele bazongisi milimo na bango epai ya Tata Nzambe. Journée ya mardi 29 juillet 2025 ezalaki malamu te awa toza na ville ya Mbanza-Ngungu na province ya Congo central botala bino moko accident moko ya grave esalemi awa population autaki bisika na bisika bayaki ebele pona ko constate ba dégâts ya ndenge na ndenge oyo esalemi remorque mutuka moko eutaki na province ya Congo central ndenge kaka esalaka mobembo ekomi na niveau ya Mbanza-Ngungu erate frein na yango botala bino moko ekei kotuta mituka misusu ezalaki wana population azwi ba choc ya ndenge na ndenge ba blessé grave ndenge bozali komona pe ebele kati na bango bazongisaki milimo na bango epai ya nkolo Nzambe ndenge bozali komona ezalaki pasi pe mawa awa toza na Mbanza-Ngungu na province ya Congo central. Toza na Loma awa justement na parking na Bilomele awa ozomona remorque oyo tala événement tala événement 1 2 3 4 bosimba pe boyeba ke bandeko bazalaki wana lokola batémoin bango nyonso bazali kotatola balobi camion munene oyo babengi remorque yango esilaki frein nde eye kosala badega oyo nyonso likambo etali contrôle technique ezali likambo moko ya motuya oyo esengeli ezalaka aplike surtout pona mituka oyo ezali kosala ba voyage ba kilometre ebele ezali kouta ba province ya ndenge na ndenge soki contrôle technique ya malonga ezali kosalema te nde yango tozali kovivre ba makama ya boyi alors que ezali biloko moko oyo tokokaki pe koevite yango likambo mosusu ya grave ezali bandeko oyo bazokaki na ndenge ya malamu te kasi secours kino ntango bareporter ya info lingala balongwaki kuna secours ya malonga eyaki kaka te baambulance ekomaki kaka te nzoka nde bato mosusu bavi na bango esengelaki ezala sauve kasi bahémorragie esalemi sur place ebele kati na bango bazongisi milimo kaka pona likambo etali retard ya secours. Pont oyo ekaboli quartier Lemba Imbu na Mongafula Penjili brasserie na commune ya Nsele banda
ebukana ti sikoyo etikali kaka na eta wana trafic bakote vraiment eza kosalema mabe makasi héritier mapine miladi lando. Population avandi na lemba imbu na commune ya Mongafula pe ngambo ya Njili Brasserie na commune ya Nsele bazali konyokwa makasi pona likambo etali ba trafic na bango. Raison ezali kaka moko ezali pont oyo likolo ya rivière Lukaya ezali ya kobukana. Ça fait le lot plus de 4 mois pont oyo ebukanaki population azali konyokwa mapona kokatisa ngambo na ngambo ezala même mituka tope bakumbi moto bango nyonso bazali konyokwa mapamba te pont oyo ezalaki vraiment mosongi na bango. Population ya côté oyo balobi même chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yango akendaki ko inaugurer usine ya Régie des eaux na Njili Brasserie alekaki kaka nzela oyo kasi lelo ezali ya kobukana bato nyonso na lemba imbu pe na Njili Brasserie même bisika ebele na ville ya Kinshasa bazali kokamwa pe komilela boni ba autorité bazali ko s'intéresser te pona kobongisa pont oyo na micro ya Info Lingala journal ya peuple le grand chef coutumier ya lemba imbu Lutonadio Maneno alias Declara apesi ba précision bato nyonso oyo banterema ezowuta betoza na difficulté toyebite est-ce que l'autorité nyonso bakitaki awa balancer biso appel et pas mu kwantombolo Fati Béton héros vivant parce que awa ozomona awa Régie des eaux yango wana Régie des eaux yango wana président de la République ayaki ko inaugurer mais alekaki awa oui alekaki awa na Régie des eaux na pont oyo président de la République aleki na pont oyo na minute président oleka ndenge nini ata président de la République azana na char de combat biso to votaki population des abisso ba autorité oyo bakoki ko pesa la biso message na chef de l'état soki ba ye awa baluki bazongi parce que carburant yo fele ba véhicule za ya l'état tout ça voilà mais tant to votaka babondela kabiso soki to voter biso to komi binemi alors mu kwantombolo Fati Béton papa soki bazo bombela yo population ya Njili Kilambu lemba imbu toza na place ya kolekate pont oyo 4 mois rapport ya gouvernement ekendaka na présidence oyo biso ya pont oyo ezokende wapi sikoyo balongola biso na kini batia biso wapi et en plus ngai moko pe naza ayant droit de la ville autochtone ya Kinshasa ata balobi banyokola biso tina suka mukwantombolo Fati Béton président des présidents ozali président ya tribute mais président ya garant de la nation tolingaka yo za papa na biso babombelo makamute bayebisa yo ke bana Njili Kilambu bana ya lemba imbu bana ya Verman komina Mongafula bazolela nzela ezate pont oyo chef de l'état ka osala inauguration na Régie des eaux ebukana bakonzi basundoli biso na lemba imbu bana ya quartier Njili Kilambu komina Mongafula tout consort to sengi kaka gouverneur de la ville yeba ke gouverneur de la ville ezali pona biso bana lemba imbu te pona Kisasa Mobimba et puis PDG soki DG ya OVD fonction yo zwaki ya OVD yango yo fonction ya DG ya OVD yango papa ozali wapi ba ingénieur nyonso boza wapi ba parlementaire ba sénateur kasi tango pe tozokende boya lisusu osimba ke rivière Lukaya oyo bozali komona euti na province ya Congo central yango ekiko bwaka na rivière Njili pe Njili abwakami na fleuve Congo pont oyo nde esungaka ba trafic ya ndenge na ndenge pona ba commune lokola Mongafula Njili Nsele pe bongo na bongo population alekaka kaka na esika oyo tobanzike ba autorité bakosala makasi pona kobongisa yango enfin que trafic ezonga normal na couloir enseignement bosengeli koyeba ke institut technique de météorologie ITEMAT na mokuse bafongoli déjà la porte na bango pona ba inscription ya année scolaire 2025-2026 bokene bongo da site ya Barumbu. Pour assurer éducation ya mwana ne garantir malonga moboti nyonso alengelaka yogelenge lokoyo Institut technique de météorologie aviation et télécommunication ITEMAT ndolo na mokuse afongoli porte na ba inscription oyo eza kosalema ofele veut dire gratuite pour l'année scolaire 2025-2026 et kaka ozwa déjà formulaire na yo kitoko pe okomisa mwana na yo kobanda na classe ya 7e ti na 6e des humanités
bana nyonso oyo basilisi primaire itemat ndolo eza kozela bino moboti kozela te kuna basection eza ebele aviation civile électricité générale mécanique générale pe électronique oyo bokozwa na kati 3 options mokoka lokola radio transmission commutation pe électronique industrielle mwana ye moko kaka sala choix na ye formation de affaires ya itemat oyo esalaka ke soki mwana asilisi awa akoki komonte misala na ye moko kitoko to akoki deja kotravaille na baentreprise en tant que vrai technicien baprofesseur awa kale na ndenge ya nyama welisa inscription eza ofele samedi 19 juillet 2025 à partir ya ngonga ya 7h. Premier test d'admission Et deuxième test ekosalema samedi 23 août 2025 kaka na ngonga ya 7h. okanisi esili tintin itemat ekanisi bino bato oyo bolingaka kokubisa formation pratique na technique osilisa na yo deja classe kala kasi olingi renforcer pratique na yo kitoko batieli bino centre de formation à courte durée na badomaine oyo électricité automobile installation des centres solaires oyekola ndenge nini bainstallaka bapanneau solaire ata oza na baprovince mosika masolo awa eza ya kofungama kitoko koyekola kitoko informatique théorie na pratique nyonso ezali avec balabo na bango moko ekuba na pointe esili te réseau et maintenance électronique awa bokoyekola rebobinage système embarqué vidéosurveillance bacours ya anglais mpenza kopesama ntango ya koyekola mpe okoma utile na société eleki nanu te bolekaka deja na babiro ya itemat ndolo oyo esomi na kati ya istandolo avenue aérodrome numéro 3930 quartier ndolo na commune ya barumbu itemat ndolo mfumu ya formation technique. Inscription SIP et bandi na complexe scolaire Mama Pemba MPD école ya fondation Nerombungu kuna na commune ya Kisenso. ozali moboti ya mwana kasi yende beki na yo ya lobi ondimi kitoko po ezala boye yoka bien po na éducation ya kitoko pe ya qualité koluka mosika te ezali kaka pene na yo fondation Nerombungu yango nde ezali korépondre na souci ya baparents ndeko po na année scolaire 2025-2026 oyo ezali kofongola baporte na mois de septembre yoka po na complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu ekomi mibale ya liboso ezwami na avenue Bantandu numéro 44 quartier Bikanga na commune ya Kisenso ya mibale yoka ya sika eye nyonso kaka pona bana batanga kitoko yoka bien yango pe ezali kofongola ba porte na yango déjà na rentrée scolaire ya mois de septembre yango ezwami wapi avenue Mwanga numéro 11 na quartier de la paix toujours na commune ya Kisenso pona d'inscription ya année scolaire 2025-2026 bokende na Lombango pona kokomisa bana na bino kobanda lundi kino mokolo ya samedi ba bureau ezali déjà ya kofungwama ba section to ba option oyo ezali organisé toza na maternelle de 3 à 5 ans toza na primaire pe enseignement de base toza pe na latin philo sciences pédagogie générale commerciale et gestion coupe couture mécanique générale électricité construction pe électronique pona oyo etali ba pratique ba atelier pe ba laboratoire et kuba pe ya qualité supérieure toza na atelier ya mécanique électricité construction commerciale et informatique coupe couture pe électronique nyonso wana côté pratique vanda kimia ba école ebele ba yaka awadi cadeau signé fondation Nerombungu bongo pona oyo etali ba salle de classe bo bangate ba condition ezali vraiment ya kitoko ba salle ya minene ba salle bien aérée ba condition hygiénique et kuba ba banc kitoko pe ba enseignant vraiment ya qualité ba lauréat ba bimaka awa complexe scolaire Mama Pemba ya fondation Nerombungu poto na RDC poto na Kinshasa
Kinshasa pe poto na commune ya Kisenso esika enseignement ya qualité ezali kopesama ezalaka mosika te bana kin pe ya RDC cadeau kitoko yango yo pona bana na bino. Merci honorable Nerombungu Mwabanga moyo pona cadeau kitoko opesi na bilenge oyo ezali vraiment bateau ya ITB Kokolo bosambarke ebele polobi ba notable ya RDC bakobima awa okanisi esili ten mbula oyo honorable Nerombungu Mwabanga moyo na susi azalaka na yango pona bilenge ateli bino pe item mama pemba yango pe ezali kofongola ba porte na yango kaka na mois ya septembre tozana ba option kuna lokola science infirmière pe sage femme yango pe ezwami na avenue Bantando numéro 44 na quartier Bikanga toujours na commune ya Kisenso yaboye omona wapi tomona te kaka na banga moyo epai ya fondation Nerombungu epai wapi elengi eye pona bana batanga kitoko pe enseignement ya qualité ko banga monene ya babatima te ko banga kitoko na yango te pe enseignement ya qualité ko banga te kasi Minerval ezali à la portée ya moto nyonso po fondation Nerombungu aza na souci bana ya RDC batanga kitoko boya ebele boko sepela boza déjà akosepela honorable Néron homme social esolaka na moto tout bien. Kaka na cinéma bosengali koyeba na institut technique de météorologie Itemat Delvo baza kokoba se kokoba pona ba inscription ya annexe scolaire 2025-2026. Stéphane Skada pesi nous la détail. Boyo kasangola memeli bino na oyo etali bongo ba formation ekuba na domaine technique ya solo ya ngonde esalaka ke ba benga bana na bino ba ingénieur yoka pona année scolaire 2025-2026. Institut technique de météorologie, aviation et télécommunications Itemat Binza Ista na Delvo na commune Yangalema bazali ko bengisa ba parents nyonso ya Kinshasa pe ya ba province ya RDC oyo bana na bango bazali na ba ambition ya kolanda ba formation na ba domaine technique lokola aviation civile, mécanique générale, mécanique automobile, électricité générale, construction générale, météorologie et électronique oyo na kati na yango bokozwa 3 options totangi radiotransmission, commutation, bakisa électronique industrielle, cours ya anglais pe informatique ezali na pointe po bana na bino bazala ata na susi mokete na mboka ya bapaya ba option nyonso oyo totangi boko kuta yango na Itema Mbinza na Ngalema. Sango malamu oyo tomemeli bino na 2025-26 ezali ouverture ya section mibale, section commerciale et gestion na section coupe couture. Toyebite na milieu oyo ba jeune mingi balingi kosala msala ya maboko po wana peza technique kotonga eza msala eza avantage ebele musala oyo ezosala ke surtout pour la base eza musala eza ke libela otikali nango na maboko. Quand météo avenue Metelstat numéro 1 quartier Congo commune Yangalema bolekaleka na ba bureau na bango pona ko retirer ba fiche ya ba demande d'inscription pona année scolaire 2025-2026. mingi pona bana na bino oyo bakomata ba classe ya 7e pe 8e pamba te ba candidature na bango ezalaka conditionné na test ya admission ekosalema le 9 août à partir ya ngonga ya 7h. bolekaleka na ba bureau na bango pona ko retirer ba fiche ya ba demande d'inscription pona année scolaire 2025-2026. Ano batanga kawa o bakosilisa wa bokoki komona bango ebele sur le marché tango aussi sa classe na bango na domaine nyonso azana makoki ya ye moko kosala musala oyo ya ye koliawa a créer entreprise na ye pe azana apte
ya kokende mpe koluka esika mosala esika mosusu mpe bazwa ye mpenza parce que bazwi formation oyo ekoki mpenza mpona bango. Yango nabengi bino boya ebele, boya non seulement mpona kowela komikomisa, mais nalingi bokoma nanu avant botala ekole yango, bovisite balaboratoire, bovisite baatelier na biso, mpe nsima nango ekopesa yo posta ya koya. Tu vas peut-être pour ta qualité qui peut acheter à la mkolo to mona bino so bosengeli komila yango. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayeba kateti rero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap potopoto kitoko mpona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap, protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abelaka te alembaka te. Ba maman, félicitations na bokoneri bana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esakaye. Ba ba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama letsa mwana. Sukana mbimbi, oye sukana mbimbi. Protivap, pro bébé pro. Produit par Chris SARL. En tout cas, journal la peuple pour la peuple il y a le 30 juillet 2025 yango ekomi na suka tokopesa merci mingi na Nathalie Kala Kapenda oyo azaki na édition na sima caméra tozaki na Igon Ting montage et simba maki na Fabrice Lundobi pe Christian Kangebini info nga journal la peuple pour la peuple ezaka supervisé et pas ya Héritier Mapindemi. Au revoir.